Bosengominko, tu veux venir sur la compte Tindika Télévision, la chaîne idéale de Lobaka, pour la télévision, bah actualité na temps réel de la baraki mais René partout na mabota na bino. Un grand merci à mon boss Rifa qui sombe et l'on a papi qui est na mokola lilo. Tu as mis pour la bino moi na mboka samba olonga justice. Naende tokoyeba kosala un peu analyse sur l'actualité politique à la République démocratique du Congo. Aza na ba plateau na biso ya tindika na pesie mbote mwana mboka justice. Mbote mama Irene. Boni santé, boni makamunyoso. Non, kimia izali toujours na célébration ya makambo toza méditation na koloba ya journaux bakadogo bakotaka na baboti na Kishasa. Yango tozo méditer tozo tala ndenge pembo kezo tambola. Actualité dominante, point de presse ya colonel Edi Kapen ba propos ya Pero Luara pe lisusu fête oyo ya férié ya le 17 mai. Point de presse ya colonel Edi Kapen de communication na yango ezali ponani. Bon, tout d'abord premièrement il faut te dire que ndeko Edi Kapen topé colonel Edi Kapen azali victime ya barbarie oyo esali que mboka na biso ekoma na eta oyo ezali. Mouzé Kabila a assassiné na janvier 2001 tant aza assassiné biso toyebaki que Edi Kapen na Joseph Kabila baza ba master. C'est-à-dire, ils ont passé un long temps dans Maki, Aïbaï Kabila Malam, Kabila pas Aïbaï. Mais le rôle à complot, où est cela qui Kabila, Abeta Moutou Yazoben Tatana Elelo, Musée Laurent Désiré Kabila, coup d'État, Abeti coup d'État, il faut à Longola Batu, Pembeni Nae, Oya Monique et Bako Salae, ombrage, Obaye Bien Malam. Alors, on a mis thème à dictateur, Topé rebelle, Soka Moni Moutou Aye Bien Malam, il faut écarter. Na kanti eza cause principale où esala ki Edi Kapen azala incriminé na likambu oyo yebaki moto na makolo te. Soki ba preuve kokai kozala kotalisa ki ndeko Edi Kapen azali parmi bato ba complotaki pona koboma musée, il fallait qu'il y a sambisama. Mais batu nyonso ba mituna ka mituna ba médias nationaux, ba médias internationaux, batuna ka mituna ya koyeba nini o Kabila sala pona procès atata na eti alungwaki na pouvoir. Tout le monde a à travers Mutuna Wana, vraiment, concrètement, Joseph Kabila, Moussa Zaki vraiment papa na été. Parce que ce que Zaki papa na yé, na règne na yé nyonso pendant 18 ans. Tu as tous la réponse na mituna na biso ba enquête c'est ngaiza approfondie pour na koyé ba vrai auteur et assassinat ya Musée Laurent Désiré Kabila. C'est ce qui fait que biso to considérer que les criminels, les bénéficiaires ya liwa ya Musée, c'est Joseph Kabila. Donc, Edi Kapen a droit à la parole. Parce qu'atangai, parce que yeku toza kimia. So ezaki ngai na ndimite ke na okanga munoko. So mieba kanga ngai suna zonga prison me munoko nanga na kokanga ngote. Il connaît beaucoup de Joseph Kabila. Mais ndenge ka lobaki yango na début na tango bazo bimise na sorti na ya lobaki au nom ya profession en tant que militaire azali protégé azali toujours na ba limite ya secret professionnel. Ils ont makambo ya koko banda ko loba te yango moni asalaki conférence de presse aza réservé na makambo ebele mais alakaki ke akomeka banda ko bimisa makambo moko boye ngana kanisi fo balongola équivoque wana ba pesa ye maloba biso lelo ba congolais to tikali na brouillard na mituna biso na makambo etali liwa ya Musée Laurent Désiré Kabila mabeza na biso ba africains ezali culture ya archive te mutu wana tant que azana nous vivants Edi Kapen il faut pas payer possibilité. Ce qu'on comme mukanda na ye sili, il doit avoir un documentaire où Edi Kapen dazo relater biso ba fait de la manière concrète ndenge à vivre kiango. C'est ce que les Congolais doivent avoir. Parce que biso le loto beta masolo sur base ya ba bribe. Alors que Edi Kapen avait aussi vécu à sa manière makambo eleka ki kuna. Na landi ndenge azolo bana ba propos na ye aza ko critiquer makambo eza forum ya ba Katange alobi forum wana il fallait qu'ils élargissent l'espace national. Ils ont makambo bakatange te za likambo ya nation mobimba. S'il faut réconciliation za likambo moko na contexte national. Abenga ngo soki kombo moko wana na bosani
ceux qui a vitesse nini ceux qui nini a bengaki yango c'est-à-dire dénigrer yango déjà amoni yango qui a vraiment d'importance c'était par rapport à oyo ba congolais baza na kati ya kozela mais lokwa toza na kati ya mokolo toza ko benda ko raisonner ko réfléchir sur mboka na biso makambo to connaître ngana kanti ke gouvernement de la république ministère ya ba ministère oyo eza lié à justice et autres et comme pengonga ya couvrir procès toyeba solo vérité ya makambo etali liwa ya musée si le vrai Katanga existe ndenge bakoti forum wana batuni na biso Kabila na forum wana batuni na biso Jeannette Kabila procès atata na bango ekoma nini esuka wapi parce que bozobenga mutu bozobenga papa na bino soki papa na bino pena solo babomaka ye bino bana botambolaka na souci atata na bino mais bokolinga vérité bima Congolais nyonso azala rassuré que tala procès ngonde katama ti lelo procès ya musée eza procès moko fantôme totikala koyeba te qui sont les vrais condamnés ba mususu babunga na prison toyeba ndeni babima te mira makala eza mulai mama soko kenda makala okuta mira makala eza mibale landana ya milai po soko sote moko na kanisi to okokitana o mibale okotikana na katikati wana mira pembe mais siko yebisanga bato oyo Kabila kangaka o alobaki ke ba prétendu coupable soupçon bato nde mutu babomi musée bakenda wapi bamusu ba se retrouver na ba Suède bamusu na ba Allemagne cop na ye Kabila aziso nani Edi Kapent avatikane lokola victime babomie mais bamususu ba massa ne mususu a libéré bango atiki bango Dieu merci Edi Kapent n'est pas mort akufite aza en vie yango nazo insister likambo ya ba archive biso na Congo tout s'efface mutu soka kofi akena ba secret ne nyonso to bimisa mwa mubali wana ba secret nyonso azana ngo ba congolais ba yeba yango po yango to komela bana biso lo kwa histoire ezala te o Jeannette Kabila na Zoé bazo betela kabiso parce que soki lelo aye ko koma na école moko peut-être aza ba enseignant bazali alobi ka beta lisolo ya makambo ya musée a betela biso farce a betela biso lokuta makambo eza vrai te mais nga pena solo babomi tata na nga na kozela 20 ans ndenge nini pona ya kolandela dossier na ye moi je pense que les en a contexte wana pena nde Edi Kapent il faut pe azwa parole et il n'est pas le seul bato belé bazali na vérité ya makambo ya liwa ya musée sur la famille de musée na règne ya Kabila asilisi bango kosilisa na règne oyo tulingi sute ke bazala minoko kokanga le président parle d'un état de droit n'état de droit bakanga mutu monoko mais to mona ki pende ko ya jikaka bimani na bitando mikolo eleki pona ko réclamer ko revendiquer pas en mwana ya musée cela on peut disparaître ka boy paraza militant ya UDPS conseil on na zo pesa bande ko na biso ebele tango zo bota bana ebele ozana basi ebele po eza pe crime te e bandi pe ka lelo te yebaka ko talisa bana na yo atana ba master na bato ebele ba yebaka bango bobombaka bana te ato sepelu na mwana ngote aza mutu lokwa ngabuye il faut ka olakisa ya taba noko banani po na liwa na yo bakomisa biso bana mususu to yebi bakomboti o to yebi bangote muzatika bana ebele ba mususu baza porter disposer ba mususu baza na pasi oko yeba teke baza bana ba musée il y a des gens qui racontent que na Katanga il y a des enfants ya musée bana ne propre biologique o ba quand même ko yebisa bato teke tozaki bana tata wana. Pourquoi? Parce que le papa était irresponsable dans le stade wana. Pour moi, c'est ton fils. Il faut toujours Hollande la moana yo oyeba ko retracer. Ndeko abimaki alobi makambo kaza, ndeko Kabila aza mwana ya musée tout ça. Non. Kabila s'est acheté des frères. To yebi ke identité ya Kabila batekela yeko tekela. Ozomona kezaka clair te maman massifa déjà. Faut to lobaka na ba preuve te mais tozo lobana ba preuve to omona. Makambo masifa ezalaka clarité likamwaki mapasa na ye na Jeannette o tali bango pa bango mibale za ya na leki otali penda nzambe biloko musuto ko bimisa na télévision donc otali na regretaka makasi mama tango ozotuna nga mituno na lobaka na obetela petit fils na ngai na bana nga ndenge nini ki tozaka diriger na Kabila so papa ngo papa oya yeba bomaka asala 20 ans tia longwe na pouvoir akata procédé toloye tolongwe wana toyebise ke bazaka mapasa mais mapasa moko tango tata na bango azaka en vie atikala ko beta lisolo na bango te c'est grave. Voilà, merci na yo ndeko Justice Sambolunga. À propos à Péro Loire, la personne du chef de l'État fait débat depuis Mikolo Eleki, depuis lobby sur na sanité, yo qualifié ba propos wana ndengini. Bon, ngana kanisi biso
neti ngai d'abord premièrement nasalaka publicité gratuité ndeko Pierrot Luara nasi na lobango na émission moko awa c'est parmi ba congolais oyo likolo ya mbongo aza prêt alia même nyei bato baza sensible bolimbisa ngai voilà moni bandeko mususu pona bolingo ya mbongo nazwa kata nazwa bandeko baosala n'importe quoi toyebi ki ye Pierrot Luara ndenga bandeko kosala ba émission na ye ça n'avait rien à voir avec la politique. Toyebi comment à se traîner tia ye ko se retrouver dans le monde politique où eza monde na yete. Donc de le voir comme ça, on peut dire c'est un monsieur, il était compétent pour ne plus compétent na Congo eza ko yeba français malam. C'est tu sais seulement bien maîtriser langue à Molière ou betaka no ba monomi balemi sato au Congo c'est comme si tu es intelligent parce qu'il y a des gens qui le défendent. Il s'est frayé un chemin pour se retrouver journaliste à ça ko lobela makambo politique. Mais ni désorienté, c'est des soucis à l'art, ba billet vert. Toyebi comment Katumbi travaille. Moïse Katumbi travaille avec des jeunes gens ramassés, journalisme ou pas. Il suffit oyaka obanda ko loba, on te paye ba bongiseli au moins plateau, ba tcheli au moins mbongo, obandi ko loba. Or on se trompe d'époque. Félix Tshisekedi azana batute ke soko injurier nde ba ozo ba tchio pembeni. Ça impossible. Tout s'attendaka nangote. Pierrot Luara fait son travail. Ngana kanti il est obligé ya ko justifier mbongo ya zwaki. Soka sali yango te mbongo ya zwaki bakolandela ye. Il risque même aller à poison ou bien toye ba isute kota zali. Pour essayer azana to éviter. C'est lui qui défend des choses valables. Bien azolo baboy. Je vais aller dormir tranquillement, je suis au Congo. Mais muto amiyebi déjà ye moko ke makamuna olinga na sala eza souci ya monde ya bato normalité. Abalina ko kima na ye moko basimbi yote. Oza na procès na justice te, oza leka mona mutute, ou eli mwasi na mutute, obimi okimi, ok osala l'émission hier. Tu es un aventurier. Moi je qualifie à lobby que Félix Tshisekedi n'a pas de diplôme, pas qu'on mesurer na matata pour noter même na talent. Quand moi j'ai utilisé ba propos na éviter ngana otuza ba pandisango. To bosani éthique na déontologie ou bien des cas où tu koloba pour na mbongo asazwa. Yana zolo ba journalisme à Congo, mukolo dictature eko s'instaurer ba lobby ke biso nyonso ba komo tuna biso ba principe tombo na ngope mabete. Côté tozo kende po tozo ngisa Congo na nzela, il faut ko banda ko nettoyer métier o ya journaliste, eza métier moko noble, eza vocation ya ko servir. Voilà. Donc ba polluer internet n'importe quoi. Alobi ke Matata Ponyo azali na niveau Tshisekedi n'a pas un niveau. Moïse Katumbi oye azali ko soutenir. Oye a défendre tout le temps. Aza diplôme nini. Diplôme d'état Moïse Katumbi ezwama na école nini. C'est yango zoyo ka makambango tozoloba ezopesa passe na Congo. Pourquoi? Parce que tozana batalako à la place ya ba journaliste. Ole yo zana biloko ezobima na mutu na yo zano ka lokwa porte parole. Ba journaliste ebele ba lokwa ba porte parole. Nyonso ba kocha na mutu na ye perroquet yo loba kaka. Ba lobby yo répété. Pierrot Luara n'a rien dit de spécial. Ba lobela ka makama diplôme Félix Tshisekedi banda leloté. Ba banda kala bazolo bango. Félix Tshisekedi parle bien de son diplôme, même institut ba baza ko douter bazolo bela diplôme ya Félix Tshisekedi. Ce qu'on a besoin au Congo, c'est diplôme té. Au besoin tous avons besoin na Congo, nous avons besoin de réalisation. Matata Ponyo ebele Bukanga Lonzo alingi to tuna yete. Ba stade municipaux, ba hôpitaux na ba école à la kabiso alingi to tuna yete. Mais il est diplômé. Ba diplôme ya Congo etondi na cimetière plein et servir Congo té. Aujourd'hui na Congo to ana complexe ba diplôme, ça s'achète. Toyebi ke Matata Ponyo asombi kalito azana ngolelo, Matata Ponyo docteur. Ramazani Sadani docteur, Koko Nyangi docteur, Joseph Kabila docteur. Tango yaka koma président zaki na qualité nini? Joseph Kabila, on ne sait même pas. Ya moni na zoyebi so mama to lande na piste wana te poto ko jouer jeu na ye. Toyebi ke bientôt là l'argent bongo isilaka. Muta koma ape na souci amona pe ba weya ye. Amona famille élargie, amona pe banani. Na ebite bana kasi na ye, bandeko na ye, baso balandaka ye pe makamwa salaka. Bakoza baliaka mbongo ne mwa 10 francs na ye. Mais tant balandaka ye penda bazaka dini penda bazaka na fierté penda koyoka ye. Ça fait très mal biso to kolanda mutu ndenge wana te. On ne peut pas jouer son jeu. Ko bandaka nyonso ko répondaka ye za lokwa batu moto toza ko kende ko fabriquer ye. Lokola za netina te. Il ne représente rien. Nous passons, les champs voient la caravane passe. Il y a justifié na mbongo azana kacha kozwa. Pour banopesa ke ka mbongo po achaka makelele.
Mais lorsque les gens vont comprendre qu'il faut qu'on tikaye, qu'on paye, pour maloba na ya loba loba loba. Après, ce que lobby le lobby. Si c'est qu'il ne change pas, il y a un autre qui a stoppé bilan ya Tshisekedi où est positif. Makambo ya Pierrot Louara, Congolais ou aza conscient yebi ko juger yango. Tant Pierrot Louara compare Matata Ponyo na Félix Tshisekedi. Matata Ponyo a bancarisé moyibi. Asali ke ba miyibi nyonso oyo ba yiba ka mbongo fonction publique a boucher ba trou amemi yango na ba banque. Bango ba ya kozulaka na ba banque. Batinda kango libanda ekendaka na ba compte na bango. C'est Matata Ponyo. Donc basakana na biso te tozo bandelaka makambo mingi Congolais o aza na mémoire te muta kokita na babiloko ndenge wana. Voilà, merci Nayo, Papa Justice, un grand merci. À Papa Joki Kumanda depuis Londres, toujours dans ma soeur à prolongation, il y a l'état des sièges, et que l'on a nous cité, comme Papa Tumsu baby, wapi quand ba maman société civile, voici ba bima qui va marcher, bazo senga état des sièges et l'on les l'autre obéta solo, il y a 20 morts. Est-ce que, et ça likantia mala ou tu es likantia mala? Ya liboso na lingite bande kona biso ba congolais tous à la victime ya manipulation. Il faut ceux qui biso tozo émettre opinion na biso ezala euti vraiment et pas na biso moko. Bato belé to mona ba marchaka contre les kamusongolo pakala. Bazaka na courage ya kobimate na makambo eza utile. Et loko eza mabe eza été de chejité. Na lobake loko na ba émission ebele makambo ezo leka l'est de Congo et c'est comment nango 50 culture ya bande kuna biso ebele baza na est. Ba businessman baza kuna po ba mama na baza bato liboso te. Tomoni Denis Mukwege. Na lobela ngo même na émission awa. Denis Mukwege est-ce qu'on peut savoir biso papier na total la liste ba mama o ya repara depuis état de siège aba ebandi. Après ça biso pena liste totanga na hôpital à Panzi kuna ba réparer combien de mama. Soko otangi okomona Denis Mukwege, okomona ba Martin Fayulu, okomona ba Moïse Katumbi, okomona ba Kabiliste nyonso baza contre état de siège. Tant on a ça la lien na moni ba mama na balabala, ça n'étonne pas. Tu veux que ba mama wana bazana bango manipuler. Parce que so landi bango tuni ba mituna o eza vrai. Ba ozana biano akotuna yote. Est-ce que bazana bilan mama na kotangelo atamaka misatu o état de siège memi na Est Congo akotangelo te. Ayebite. Est-ce que makambo o ezali résultat nyonso positif état de siège ba yebite. Ce n'est pas l'état de siège qui amène les tueries. Ba tuerie ezali résultant du massacre. Le président atalisa ki yango kotalisa que ba militaire na biso FARDC baza pe na ba complicité parce qu'il y a des généraux o ba komi ba généraux pour Kabila alingaki akomisa bango ba généraux ba komi ba généraux na bitumba te ba colonel ba komi yango na bitumba te ba komi yango parce que Kabila tia bango wana azo futa bango baza lokwa à sécurité na ye. Aujourd'hui nous devons tourner la page yango président lobby il faut alongola bango wana nyonso. Mais cela n'empêche que notre armée fasse son travail. Totali penda par rapport au bilan d'état de siège eza na ba village belé za récupérer. So bazo boma bato la ki cité état de siège mutezo boma bato. Est-ce que faire des ça que na minduki ko boma ba civil ou bien ce sont nos propres frères congolais qui tuent leurs frères. Tozo landela wana tozo trouver que ce sont des congolais qui tuent d'autres congolais. Ba étrangers bazali mais dans plusieurs mouvements rebelles. Tozo lo ba mama ba Kodeko A, tozo lo ba M23, tozo lo ba na ba ADF. Les congolais sont là-bas nombreux. Ce sont les Congolais mutubazo boma bandeko na bango. Yonga na zolo ba mama wana batika kozala manipuler. Soki bango balati conscience makambo ezebele o ekosinga ke ba Congolais ba bima na balabala mais état de siège te. Bima na balabala loba po ani lipe mati. Bima na balabala po na nili kamotel tozo mona clarté. Mozo bima na balabala po ba yeli o mbongo muke ba bimba lobi bo ke état de siège ezo détruire. Non. Toyebi ke mbongo ezo sala wana eza ba mama na ba marché. Lusha ebima na balabala ba osoki société civile ezambonga ba commerçant bato oyo baza ba ADF politique ba ADF sur terrain bango nde mutu bazo financaka ba biloko tozo benga o ba marche. Mais les Congolais normaux ba yebi ke ngai pona ngai na yebi ke même soki président organiser table ronde un Congolais sérieux a yebi ke état de siège eza utile, il faut ni ba renforcer ba mesure baba kisa lisusu ba solution mususu likolo ya état de siège et non kolongola état de siège bato bazo senga balongola état de siège soko tuni bango soki lelo to longoli état de siège toko cha nini bango bazo proposer solution nini lelo Mukwege pa lobi eza déjà échec oui po yo to yebi cop na yo eza ko réparer basi plus de publicité que de résultats. So to tangi ndenge na tuna kyo awa chiffre batangi la biso
Combien de femmes ont été réparées ou violées? Oh, n'a pas preuve. Au moins, il y a beaucoup plus de publicité, de documentaires, total, na TV5, na France 24. Les Français, si ils ont publicité. Au réparateur de femmes, prix Nobel de la paix. Et tiens, c'est que les Français. C'est prix Nobel de la paix. C'est un monsieur à Burundi pendant plus de 30 ans. Pour avoir pouvoir à Simba Tambélité. Tata Batouti a Koufi à côté na Mabélé à mon pouvoir. C'est prix Nobel de la paix pour la non-violence. Mais Mukwege a bandi ko réparer Basi Banda Nénine. Toi, après ça, vous bilan na eba chango to tanda bango mulongo parce que ça il a bango malamu. To vérifier pe et ça passe. Donc on a qu'il y a plus de publicité pour un individu. Et puis je rappelle, yé Mukwege ngo azalaki candidat o échoué qui na plan balinga ba préparer wa président de transition. Koto tozolo ba o Fayulu président candidat commun à opposition, koto yo Denis Mukwege ndé candidat à transition. Fayulu nous l'a dit, Fayulu a lobango yemko clairement. Toyo kanaki ke to ça la transition sans Kabila Mukwege a dirigé biso. Mais comment Mukwege peut quitter de réparer les femmes au réparaka ba sexe ya basi o longwa kuna o koma mamo président de la République. C'est grave. Biso na Congo nde mutu to tolera ba biloko oyo na bamboka musu ba tolera ngote. Et bon, à propos, il y a moins en boca musique par rapport à l'économie en boca na biso. Tout le monde y a soutenir la minimum il faut une opposition à bango. Ma comme il y a un ndambu ndambu na ngambo koto, c'est-à-dire azolanda déjà mai place les autres choses là tout nini. Bon, il est clair que Moutra Moutazo c'est choisir Kanaye. Ba perdre les abisso ba congolais pour tous a obligé ya kubandaka kolandaka batu o déjà basala kala. Donc baza déjà nature to ko benga bango nini biloko basalela ndenge ba ministère musu ba yemba ka soki biloko basalela soki nini. Pourquoi Kabila a utilisé ces gens qui n'ont pas été utiles pour les pays. Parce que pour na biso tozo souffrir, fatia ko souffrir tant que biso ba congolais toza na conscience ta ko yeba ke classe politique na biso pour la renouveler, il faut tout tracer liste ya batu ba kombo na bango oyo même soka ye na bureau quartier na bino. Alobi ke bochanga chef à quartier bocha été. Uzomona Muzito osali ne mabete, Tshisekedi c'était réconciliateur. Tshisekedi azongi sika tumbi na mboka qui était un exilé, Tshisekedi azana besoin que ba congolais bazala ya kosangana. Mais pona nini te to ko zalaka na mutu pe soki pe amoni ke politique simbite aki retraite. Ina nazo tuna kaka pona nini ko sale mate. Muzito c'est bien, okokota nona kan ya Tshisekedi. Est-ce que na kikwit to na bandundu? On n'a pas d'autres jeunes ou bien on n'a pas d'autres batumusu bazape na ba capacité leadership ba ko représenter pe grand bandundu. Bazali. Mais pourquoi il faut toujours parler des mêmes noms? Toujours le bakaka Muzito, oui Muzito asali bien. Soka Monique basalaki mabe ndenge ba travailler na Kabila. Soka Monique basalaki mabe ndenge ba trahir Tshisekedi na Genève. Soka Monique asalaki mabe ndenge mataki na plateau à TV5 Monde. À l'objet que Tshisekedi a échoué, nous allons créer l'insécurité totale assis dans 6 mois. Ah, azo félicité. Moi, je préfère que soka sombi ba tracteur, na mbongo ya yibaka ba congolais. A sombi ba tracteur, azongi nango na province na ye. Abandi ko sala bilanga. C'est toujours une façon de servir le pays. Comment yo peut servir mboka il faut lukaka kana moma o luka Tshisekedi. Ça c'est une distraction, batika ko distraire biso. Ko ya ko appartenir na Tshisekedi lobite ko komi monsanto. Biso pe to boyi na biso te to limbisa bato po jusqu'aujourd'hui matata po nyete Congo. Azo finga ba congolais pourquoi parce que a organiser soki nini congrès azo bengango. Justice ya ko répondre na ngote aza candidat président. Na mboko bato baza normal. Je félicite beaucoup les arabes balinga ba lapider ye. Banga ba bete mabanga. Mais le quoi toza na mboka moko bato baza trop tolérant ou toza pacifique na vraiment pacifique non violence c'est ça ko exclure légitime défense était. Nga pena soki ezaki ke ngai en face na nganda zo déclarer candidature na ye au nom de tous les Congolais ngana bete libanga na mutu comme ça na continue en prison na komi pe héros ya ba Congolais c'est une insulte ko tolérer voilà na ko kena sens wana mais biso ba Congolais toza trop pacifique mutu azo insulter bino bondimiye ya on azo conseiller ndeko Muzito comme tous les autres o bazo penser azo lukana ke de gauche to droite pour Muzito amoni neke côté ndeko na ye Martin Fayulu qui est clarté. Côté à Martin Fayulu a poni na ye Kabila. C'est déjà clair. Quand Ezaka mi balé, tu sais que du koto yo Kabila koto yo. Ozala oké pas Katumbi. Ozala oké pas Matata Ponyo. Ozala oké pas Nani. Sachez que vous se retrouvez dans camp Kabila. Pour ceux qui veulent venir dans le camp de Tshisekedi, sachez que biso ba toza conscient, toza ko soutenir le président de la République. Nous voulons le renouvellement de la classe politique.
na Kikwiti bato asika bazali, na Équateur bato asika bazali, na Kasai bato asika bazali. Biso to banotanga kaka ba kombo na bino kaka po bino boza banani. Yonga nazo pesa message na ba jeune ba Hollande biso. Quand je parle jeunes en termes politiques, aux alamins aux vierges politiquement parce que aux agate na buzo bana bango. À 50 ans, à 45 ans, vous pouvez faire la politique na vision oya lelo. Mais so zo mona biso bazoba, ya kolakisa biso ke lelo changer. Que yo okoko tika te ba immeuble de jo tongi ko ki ona noté. Yo nde kaka mutu faut servir biso. Non, so ke za pona bongo ndeko muzi to alimbisa biso. To boyi na biso ko limbisa ete. To péché déjà pardon parce que il est au Congo. Muzito azana Congo. Na nous peut to landelité gouvernance ne muzito ndenge ni na Jiraka. Mais alimbisa biso ba bossa na kapena no politique. Yango vraiment o ezali réponse nanga ba bossa na politique ba tika pe bano ba yelo biso nyonso toza pe na besoin to servir mboka na biso. Donc to kozala kaka biso tozo bunda na kaka na batata mibimba. Non, il y a de nouvelles générations. Congolais fongola misu parce que so congolais zo zela kaka ozo welela yende ba sauveur ba leke belé et ce sont ces sauveurs là mutu bazo pesa biso passe. Merci Ndeko Justice, en tout cas ma réponse kitoko. Le président de la République rêve ya ko sala na ba opérateur économique moko na bango pe mibale misatu, un milliardaire congolais. Alobi yango devant ba opérateur économique pe lisusu toyokaki ba propos ya président ndenge kani alobaki que éducation to ba enseignant na biso congolais baza vraiment na base ya malunga te. Donc tozomona président zo rêver déjà makamba bien bongo. Azo bimisa ba vérité bongo oyo batu mususu ba qualifier yango ke azo trahir mboka libanda azo finga ki compétence ezate na ba mboka mususu bazo ba étudiant na biso bazo ki utanga kuna te. Yo moni yango ndenge. Bon, d'abord tout premièrement ils a problème à mon lili maman. Ngana sina lobeli question mingi batu faut baye ba comprendre que 18 ans na kacha obscurité ba ko la lumière yango ozana misu pasi. Ça c'est les constats on a na salaka. Ata ba bombio journée mobimba na kati ya ndako moko eza molili. To journée elandi wana tango ba miso na ndako wana ozana moi problème à vision. C'est normal aussi c'est que les Congolais aujourd'hui pour la plupart au bazomona ke Tshisekedi ana ba défaut ya communication. Ngai pona ngai na monaka ke je suis satisfait par rapport à la communication et à président de la République. Pourquoi? Parce que tu vivas qui na Joseph Kabila pendant 18 ans. Et na 18 ans tu vivre na Joseph Kabila. Il ne disait pas un mot. Bokufa, bobika, bosa malam, bosa mabe, président kangane munoko avanda na ye. C'est que tu as qui sous-représenté. Aujourd'hui, nous avons un président lorsque mabe ezali akolobango. Lorsque la limite est basée dans le comportement de biso, le président est obligé de vous le dire. Pour biso nyonso to changer, biso nyonso to mutualiser ben fort na biso. Mais malheureusement, au biso tozo vivre na kati mboka na biso. Donc kolandela makambo wana ndenge za na kati koleka. Vous verrez que nous avons aujourd'hui un président de la République à la hauteur ba congolais ndenge tozo mona. Joseph Kabila nous a amené biso vie dure. Pourquoi? Parce que tu es obligé malobana biso na ya yezo balanate. Ce qu'il dit et ce que nous pensons ezo balanate. Mais aujourd'hui bato bazo mona mabe ceux qui bango bazo critiquer éducation mboka na biso. Et amaka mutolobaka biso nyonso na cité. Tant to lobaka armée na biso eza mabe. Ceux qui mo konza valider angwa lobby apesi pena ba piste à solution à lobby, il faut to sala musala. Comme ko bima mabe. Il y a une catégorie à batu oyo balingi bazawana placé kaka pona ko dénaturaka ba propos à chef de l'état. So ki ya lobby ba on ba lobby mabe. A lobby mboke se kufa biso toye ko bongisa. Po nyonso se bebaki. Ba lobby te mokonza ko loba bongo te mboke se kufa ndenge nini. Mais nous nous rendons compte biso solo baka mboka ngwe se kufa. So lokwa mokonza lobby e ko mabe. Mokonza ko loba bongo te ngana zo encourager président de la République eza erreur à communication te lobaka congolais alingaka vérité te tika vérité e blessaka biso ba enseignant qualité baza souté na Congo yebi mama to yebi ko komate to bomba ngote ko banda ba génération 90 to yebi na biso ko komate mutu musozo ka zolo ba français qui toko il vous parle bien là mais pese big na stylo c'est grave. Ce qui président de la République a lobby que ba enseignant biso baza na niveau te est-ce qu'a fingi bango a fingi bangote. La faute à l'ancienne gouvernance. Parce que ceux qui gouvernance à Kala, ba préparer qui ba enseignant, ba équiper bango, ba pesi bango matière, mais les enseignants na biso ba comme na niveau wana te. Toi, ah voilà, système na biso éducatif eza caduc.
lelo ba réalité ya mondialisation ezosala ke biso totangisa bana biso biloko ezalaka su te na mokili banda système belge atikela biso yango tozo patauger nango kaka mais réalité ya lelo na mondialisation eza réalité moko na ba conditions multiples ezosenga ke éducation na biso il faut ezala revue il faut repenser notre éducation même en termes stratégiques politique ya mboka yango ezosala ke tozo former chaque jour ba vulnérable bana bazobota balingi mboka na bango te oh mwana ya mukende balakisake bolingo mboka po tango azokola akola nango na bolingo na motema mwana kutu papa na ya za mutu vita ou bien mutu imana mwana pa ya landi lokolo wana pourquoi parce que depuis petit ba parents ne bando mema na match à vita biso toza bato vita omoni pe mwana ye aza mutu vita mais nous au Congo on ne sait pas kolingisa bato mboka na bango maintenant ceux qui président lobby et pesi passe toza na ba diplôme acheté toza aujourd'hui na ba licencié au soko zui ba papa biso akala ba D4 wana o tie devant licencié ezo balana te moni papa wana D4 o moni azana niveau koleka enseignant o yaza licencié eza biloko eza clair présent aza koloba bongo po mutu nyonso azala conscient et puis enseignant akala enseignement ezaki métier noble to bandai ko tous enseignant makasi o enseignant bandai koloba azali pe mutu moko respecter na société est-ce que lelo eza bongo ba enseignant na biso ce n'est pas ça le cas lelo ko imaka mususu problème suna yo ki o épingler awa likambu ya ba milliardaire batu mu président azolinga ko créer biso ba congolais toza pe na déficit en matière ya ba formation tolingi kozala discipliné te FPI ezao ba libanais na ba indien ba defaka mbongo ya fonds ya promotion ya industrie. Pourquoi? Ils sont disciplinés, ils aiment les risques. Mutu awuti aza mopaya ye na mbongo na ye acha azo investir na Congo ou soit aza na ba politicien na sima azwi mbongo ba pesi 2 millions aza na capital asuki 500,000 batali ba monike ba faire neza correct ba bakiseli mbongo bato bazokanisa ke lokwa président lobi azosala ba millionnaire na ba milliardaire aya ko luko na ndako na bino na ba faire na yo azo mbongo abakisela yo. Nous rêvons encore aujourd'hui avec Félix Tshisekedi ba possibilités ezebele ozana mo entreprise na yo mokeza la sérieux po biso ba congolais loko ezoboma biso eza tolingi kozala sérieux te ozana fonds à $3,000 déjà oza mopa au quartier mobimbe yebio opanzaka bambongo fonds ya combien $3,000 mais un millionnaire omoni aye na t-shirt simple azana ye pamba ozotale boye o minimiser ye mais aza millionnaire multimillionnaire mais chez nous au Congo ezaka ka mwa mbongo muke déjà yo wana obeli liboma ce qui n'est pas clair. Apprenons à cause de la discipline, tout côté dans la logique nationale. Et là, on a un ministère de l'économie, ministère de la finance, la structure union c'est chargé, il y a financer la initiative, il y a des jeunes entrepreneurs, les jeunes poussent les entreprises américaines. Il faut qu'il y ait des jeunes qui forment bango. Ko bakope sa bango mbongo nde l'état kokola na Côte d'Ivoire ceux qui na Sénégal je pense en Côte d'Ivoire moni bazui ba jeune pousse ba entreprise amike wana exonéré bango pendant 5 ans balobi ba kofuta bango mpa côté l'état zolandela bango na suivi na formation pour permettre bango ba kola tant na 5 ans wana ko bazolandela bango babandi kofuta ba impo ba ozala déjà basi ba koli mais chez nous ce qui initiative ezali l'état linga encourager ba jeune entrepreneur et la kisi yo ministre luka ba entrepreneur na yo ya yo moko lokoti batu po baya kozwa mbongo ya leta so ba bi ministère agriculture luka batu oyo bakoko ya o ba financer bango pona ko booster production na biso agricole ministère agriculture okenda lokoti batu oyo ba initiative na ngwe saka ba saki na bango aye na bango akoti bango bimisi financement apesi bango akaboli na bango mbongo. Et ça, biloko ils ont freiné vision à président de la République. Or, président de la République, tant que je ferai des milliardaires congolais, il faut battre à l'ambitieux. Pourquoi pas être les prochains milliardaires? Pourquoi pas être les prochains millionnaires? Mais sur base de la discipline personnelle. Entreprise, est-ce qu'il y a dans l'État? Yo lingi, entreprise, il y a dans l'État, tu es au commun. Bateau, il y a preuve de corruption, il y a des représentants de la justice. Mais au biso, il y a déjà que il y a déjà un gouverneur au bas Congo. Déjà gouverneur au Ghana. Yé wana nde mutaza élu na ba député. Ceux qui ont des preuves au justice à quoi se servir nango pour revenir sur les dossiers, bako landa nini procédure judiciaire na bango. Mais auto ebi na mboka na biso ezala ka ke soki yo zuite ba élection ekomi mabe. Partout les élections esalamaki malamu, mais quand na ba Congo nde na Congo central nde élection esalami bien te. Na okinanga na muzindo te. Ndeko diomi acha mai na vino na ye age ozala nano mwana semi kuto amenasa ye bato tomoni akangi na ye munoko alo basi bakufi na bango pete ye pa vandi ne kimia
azongi na ndako nde babongisela ye kuna na jeep aotambola ne il est à l'aise. Donc tu éviter politique à théâtre, c'est que mboka il faut ekufa moto il faut epela na ba Congo pour yo l'équité. Ça c'est une distraction. Il faut accepter aussi la défaite, arranger les choses. Ce qu'on a ba proposition à kosala na Assemblée nationale, sala yango pour barrer la route à la corruption. Biso tout olingite que ba député ba votaka ba gouverneur. Yango nde biso tozana ngo posa. Mais Jekoko c'est pas une. Bon, ndeko Jekoko aza moto na kati ya bato. Pourquoi? Parce que c'est un homme populaire côté à Outeli na base na ye na Kingabwa. On le connaît, c'est un homme social, il a beaucoup aidé la communauté Mupandi wana. Mais là on a koyebisa ndeko Jekoko kozinda te na potopoto ya ngobila biso ngobila toyebi que la vision eza nango. Représentation à chef de l'État eza nango. Mais makambo ebele ezolekama biso toza na droit ya koloba non place tozomona clarté. Ba ONG kilikili ba ONG nde mutu ezwi place ya assainissement ville ya Kinshasa. Oh toyebi bien que ba ONG na ba mutu ba créer kango. Mbongo yaka 2 millions na pouvoir central. Ba mbongo ya ba taxe na bango baza ko lokota o ekendaka pona makambo etali entretien ville ya Kinshasa. Moke na zand full vandi montagne. Ba Carrefour o esenga ko évacuer ezaka ndengwana. Nga ndoto na nga na lotaki ngobila longwe mais désordre bimina Kinshasa. Ya nga na obetaka na ebisi ndeko Jekoko kulongwa na ngobila nzela moko te. Parce que biso to tikali ko betela ngobila maboko te ba problème à Kinshasa leke belé. Yo lokolo ye wana contrepoids. Nous avons besoin de voir clair. Gestion ngobila et continue ba magui assemblée provinciale la ville à Kinshasa et comment na ko dorloter ngobila. Peter Kaza dio ba ndolo bila mama ba station tondi Kinshasa akanga na ye munoko. Akoma na ye affaire ngobila. Siko tokoloba sute so biso to lobi ote bozo luka ngobila toza na besoin ngobila te toza besoin Kinshasa engenga Kinshasa kongengezaka na butu te po tomoni minde ye président la kaka tomoni minde ye boulevard Lumumba minda ngo peza la kabachango kane bandeli mibale misatu déjà kufi balandelaka te sabotage po minda tango botala ke mibale misatu pelite bayaka bobongisi yango mais bino botikaka na bino donc ndeko Jekoko kozinda na ngobila te toyebi ke suka na ngoka mabe na suite lokola yo ye wana aider biso to mona clair. Qu'est-ce que nous pouvons retenir na entretien na biso mukolo lelo analyse qui tellement moulai pour na ko éclaircir bandeko par rapport à quelques questions d'actualité mais c'est essentiel nous anango ya ko lancer to ya ko pesa na bandeko balandi nyonso. Message nga na opesa na bandeko nyonso yo balandaka tindika télévision ezali ke bomoko lisanga bolingo yango mutu esalaki bamboka etombwama kolinga tribalisme te surtout mingi ba jeune so moni papa azopesa héritage ya tribalisme seka lingi yo te lelo jeune azobala ekolo mususu ba brassage eza partout métissage ezosalema na ba culture yo so ozotambola na haine na yo ozopona bikolo omataka transport otalaka na yo ekolo te tango osombaka lipa otalaka ekolo ya mutu wana te osombi mai omeli otali ekolo na ye te mozotala ekolo na yo ya mutu par rapport à la considération politique ezali buzoba bolingo lisanga ndemboka na biso kotombwama pona bandeko balingi ba soutenir campagne de Debout Congolais zonga mutu numéro ngeza plus 243 82 349 65 26 plus 243 82 349 65 26. Merci beaucoup maman Irène. Merci beaucoup na suka émission na mukolo. Un grand merci na bien sur bolinaka ba émission ya tika bo continuer ko s'abonner pe ko partager ba émission na biso kasi na ko bosa na te ko pesa merci na papa Willy Bidiaï depuis quelque part wa misala ko na biso na bosa ni peke papa Claude Dokara depuis Paris un grand merci. Pe sous na professeur Jean-Marc Matafouad depuis les États-Unis, papa Jean-Louis, na kobosa na te to clôturer na papa Joki Kumanda Pulanga na Tikibino kasi bobosa na te ko partager l'émission na biso na Sidi Caméra Biumbuyi na montage Mike Zola du pour la mkwalelo usiku ya top 10 na mikolo ya bye.